merci. Ata na kufi, oba kufa pe nyonso wana moko ta zonga po ya kosenga bino bambongo. Merci na bino. Ala ka motema naza nango, il faut ba recharger yango. Depuis na ya atuka batetanga ke. Ya vraiment bandeko nanga na sengi bosunga ngai na zonga Afrique du Sud. Tenka na ministre ya finance. Soko sinelenga ta dossier wana. Nzamba obakisela yo ebele. Pesa ebele. Non, na ndenge ba policier ba emilienga on dirait na kesenga ministre mo orke na za fonctionner na landi de dossier nanga moko. En même temps, un mois déjà yango eleki kuna rendez-vous na ye izoleka. Bongo lelo oyo. Soki likambo ya mabe par exemple, to souhaité te. Ozomona. Donc yango wana piqué wana après mbamona mona porta ya ba liwa. Menzamba boyaki. Na ba prière ya bato. Je crois Maman Denise, merci à trop Maman Denise Nyankeo na assistance wana ya ko asiki ba soin nzamba sungi ya bika. Mais maintenant trop kana ye ezosenga faut azonga rapport na contrôle. Ba à chaque fois za ba rendez-vous na docteur BTT. Ozomona. Donc yango wana moni to comme na niveau tout ça la vidéo peut-être na vidéo message ko kende rapide. Parce que vidéo et au côté ata ndila ta chobo na makolo. Et au dessous la ta sa mapeka. To message est comme parce que son mutaye ba empêcher à côté te à mon ministre te. Lobby comme que au ministre a négligé qui. Je kokate. Au moni le lot zo bet la maman première dame Maboko, Maman Denise Viakero pour nini. On a ba carte à pesa biso carte de quoi? Donc to beli to kenda ka hôpital to mi faire soigner. En tout cas eloko na ti lelo pour nanga na bet la ka maman première dame Maboko. Parce que kawana ezala kate. Eloko wana c'est la première fois bana musana nanga so kende 30 ans, 45 ans ya musana nanga théâtre. Eloko vraiment wana esala ngai vraiment ningisanga makila. Et ti sikoyo mabolo nanga na kweka na mabele pona ko senge pa nzambe abatlaka Maman Denise. Mais eloko etali ya ni mosi vraiment bakonzi osalisa na eta oyo aza nango vraiment bon intervenir bon signer dossier au ministre de la finance bon intervenir ndeko na biso akende ko silisa traitement to continuer ko vivre ensemble.